Molimo Santo. Merci beaucoup. C'est pour la ravante de l'émission. Tu peux s'embêter ta papa. Mbota papa. Oui bien. Voilà, bandeko ba kolanda biso donc bisika na so bazali to bongama okombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo. Voilà. Et baraté. Mais la minute et compte le sentiment la biso pour tondimi yango mais le bosso de baraté non il faut te faire la gimbangu temba gimbangu pour nga za bien nga za catholique nga za ya mulumba na paroisse Saint-Adrien na ngaba c'est plus de 25 ans l'église catholique l'église catholique na za mana kombo so na kombo ay mulumba Patrick na yebani na ndimaka te na vie na nga un jour na koki kobenga papa Simon Gimbangu Nzambe Molimo Santo una salela e na ndima ngote na yeba ngopete Mo Santo Kikimbangu eskaka le Dieu de Saint-Esprit azana biso pourtant abimela biso abagi bokende partout au bozala nga na azana bino ya habite bimisa vérité to banga na biso te. Merci Zelana wome makama ke nga tuni yango nante yo ezali mo bilo sa babinga ngo na sa obanga na mi bimisa misa ko tuni nga so elote na mi bimisa za kimia Patrick za kimia Patrick izala kimia zwa kimia ba pasteur ba na ba démon zwa kimia na kombo Yesu kimia na kombo papa Simon Gimbangu kenga grâce yo posa catholique famille catholique non na uta catholique mais moi kala na bina pe muchego na longwa base na za église bima onga na benga ka yeme papa Simon Gimbangu ya 1921 na ya 1918 na 51 en fait na ndinga lingala azala raté azaka moko totala na mais na tali mais na moneka bongo na kati na ngai totenle pour la deuxième fois ke ina e tant que na yako kuta na makambo papa Simon Gimbangu ayo benga ngai na sale na yembela e ne to kuta na centre d'accueil ba créer ngombe ba créer eloko so ba komisa nzambe ba créer eloko e komi nzambe mais eza nzambe te mais photo wana eza yé moko nzambe lelo mama le teza boye soki na linga yeba koko o boti papa nanga takenga na mona ete na mona ya partir photo azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu amoureux, amoureuse de la parole, amoureuse de Jésus-Christ. C'est toujours moi, la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Moka. Partout où vous êtes, on est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci parce que Jésus-Christ est vivant. Et croyez-moi qu'au Kota bonne année, en Kota bonne année, et puis en Kota bonne année, donc je m'en vais déjà dire bonne année à tous ceux-là, que le Seigneur fera grâce à Kota Yango, parce que nous sommes dans une zone de turbulence, voilà, donc l'année disons, cette année tend déjà à sa fin, donc au moment de décembre, nous avançons déjà presque à la fin de ce mois et bientôt nous allons crier bonne année et pour les autres, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je reçois pour vous un bien-aimé, donc ils sont à deux, lui et son grand frère ou son petit frère Adono, mais avec son frère, il s'agit bien de Grâce et Patrick. Ce sont là mes invités du jour. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu. À travers ces cantiques derrière la caméra, il y a Gédéon Alpha qui Lumbu. Voilà. Régie à vous et on se retrouve tout juste après.
nakomi na retard nakuti bilembo na yo bayebisinga olekaki awa opesaki nga charge na meritaki te nabosani yango nazokeli bisengo na ngai ya kala koleka kutu ya liboso Yesu ba effort ba relation nakutani nango na absence na yo La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit évangéliste. C'est vrai. Kozanga yo passé Yaya ranga yo Kozanga yo passé Ok, de retour sur ce plateau avec mes invités. Bonne fête à Papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud, Nandoï Nangai, Tiffany Labala. Bonne fête à Nika Baséjour, Naïki Toko na Kinshasa. C'est temps-ci à Zanakin. Bonne fête à Kapi, na Allemagne. Bonne fête à Bandeko Tout, à la prophétesse Myriam. Bonne fête na Bandeko Tout, na Papa Simokimba Union surtout. Oyo balanda émission oyo bokoto parce que bateau na mbito bazaba jeune ba yoko pisa so mabomba mi oyo papa Simokimba ngabimeli bango ayepisi bango toyoka. Je commence par Grâce. Bonjour. Bonjour maman Tiffany. Bonne. Bien. Est-ce que santé ça va? Santé ça bien na mawa tata Nzambe tata Molimo Centre papa Simokimba kiangani. Bonjour Patrick. Bonjour maman Tiffany. Bonne. Bien. Bien vraiment na ngolu ya Nzambe na biso ma kimbango kaka le Dieu le Saint-Esprit. Tout allera bien. Et ndaza nyonso na biso ala msa biso bien, atamsa biso bien, tout allera bien na ngolu kimbango. Nzambe Molimo Centre. Merci beaucoup. Na c'est pour la avant de l'émission to pe sambota papa. Mbota papa, boy bien. Voilà, bandeko ba kolanda biso donc bisika na so bazali to bongama okombo ya tata pe ya mwana pe ya mwana mosantu. Voilà, même caméraman Pape Simbote. Voilà, ingeta za binote, ingeta za ba combattant, iza ya bato poto, ingeta za binote. Non, ingeta za ba combattant te, ingeta engelo ba ezala bongo. Dans la bongo, mais tu vas utiliser on peut valoriser, on peut bimisa, on va combattre au bout de même collège masia alobango kala ingeta ça veut dire etika la bongo. Dans la bongo pe zala pe ka. Amen. Oui, net amen, oui. Discussion tata Molimo Centre, aïe na ingeta collège masia obite ezala bongo na makambo national lobby. Merci beaucoup, grâce Tikato Bandanayo pour yonde muto contacter biso ndenge ni contacter Kile Nazaria. Na sepela ki na émission de na landa ki yango na bete photo sape émission poto panza message ya tata Molimo Centre na bato ba yebite ba yeba Molimo Centre déjà si aya na mokili ndete Yesu Masia penda yaki lokola mutu neti Molimo Centre pe aye lokola mutu mais bayebi ete yango te singa poto sala no émission poto lakisa mabomba mi ya tata Molimo Centre
pour bamout non sopé azana na grâce une faille bamoli mo centre. Mais est-ce que grâce au que au bandi makamba on est trop jeune parce que ming bato ki bangi c'est auto yebinde bazara ndenge to yambara ndé zara ba papa moko boye ba papa quoi binos ko bandi makamba jeune donc comment te que papa Simoki Mbango kati ya ba jeune boya pembe boy ka sonité ça bino moi sonité bo bandolo bila ba papa Simoki Mbango tongo boy maman oyebi il y a le bosso dans le banin ceux qui au moment na mboka ba jeune ba mo telema ba mo bunda le ba marambango mo kine au moment malamu pour ba jeune ceux qui ba telemi ba bazu les devant la problème solution et monana pour jeune a konzi makeno a sacrifier vie naie pour résultat mo boye ou résultat mo boye e monana mboka ou e monana kati église biso eza na le bango eloko ernos ta émission nyonso ezate ke non na sentiment na biso ou na volonté na biso pour biso to yebaka te mais na minute so e compte na sentiment na biso pour tondimi yango mais le biso to yebaka te ke non il faut to sela kimbangu to mbaki mbangu ponga na za benga nga za catholique nga za ya mulumba na paroisse Saint-Adrien na ngaba c'est plus de 25 ans l'église catholique na za mana kombo sur la combo Patrick na yebani na ndimaka te na vie na nga un jour na koki kobenga papa Simoki Mbango nzambe molimo santo una salela e na ndima ngote na yeba ngopete ozaki na malongi na zongo na malongi te pe le monde en lobananu nyos auto loba awa nanu tozwa grâce wana te ya okota église kimbangiste ya zoma église kimbangiste to côté église ne ba kotaka tozo pe no terme malongi te tozo pe no temps ya eloko mo ya église kimbangiste nanu te nyos auto loba awa ezai tala kana be mission non be mission pe la vérité be mission na bana kotala te on va be mission pe te nyos auto loba awa ezai ye moko tata molimo santo kikimbango eskaka le Dieu de Saint-Esprit azana biso pourtant abimela biso abagi bokende partout au bozala ngana azana bino on est oui pas ça azana biso c'est la vérité azana biso po omoni papa tant d'autres tinda biso na mission ebike non to yebaki ne eloko te pourquoi naza biso o tinga na mission na église catholique na ko défendre on me belé pour na yebi vraiment église catholique bien 600% mais na yebi église catholique mais papa tant on appelle ça vision oyo ebike non ba nanga mama kikimbangiste ba yebi ngote ba yebi te mais ngani na poni bango loko la tata apona gibiso ata capable ya ko défendre biso er nyonso pe asala ngo partout que na émission yona ba nyonso auto loba awa eza oyemo nde aza pembe na biso nde a répondra akati na biso te. Voilà, toi, on kara awa, hein. Ok. Nga penja mingi. Mtazwangu lola ndabe monsieur za grâce. Oui. Pour là beaucoup tana na papa Simoki Mbango, nga zalaiti. Oui. Tambo solo na papa Simoki Mbango grâce nga zalaiti. Ah oui. D'abord le baka o papa abimela epi na senini, alobela epi. Dès qu'à vous la vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Ce boluki bo me manga net moi na ndenge papa John Gefal bala pelengendo to na poloso. Et bota e quoi que télé. Voilà. Na ba question nyonso. Biso za na biso près na ba question nyonso. Omoni na lobi yango nyonso autorode autoroloba a oyo même yo no sa émission maman. Yemo on nzambe. Ah, nous posons ma question. Ah, pose ma question. Pour bien poser ma réponse. Yemo bon vie na yo mobimba ezanzambe. Oh mon papa pasteur non. Vie na yo mobimba ezama bo nzambe. Avant ola muka nzambe déjà abongisela yo na mwana ngala muka. OK ni boy. Tam si yo oyebete na projet mo obengo ye déjà abongisela yo nyonso non mwana ngala muka bo ya olia bo sala bo sa. Po oui, ye tata na yo Patrick. Oui. Ye tata na yo. Ye nde tata na yo le roi da tata na yo ata na minute yo zana certificateur. Osa musala na ye. Na biso biso musala na ye. Po muna mutu aponami kosa musala na lolenge na ye. Yo en pasteur te mal bossa ba ote ya biso côté na biso eza na musique. Tozo ye banzem o toza nango ya banzem o ye apesi biso. Na minute tozo préparer déjà chant indépendance, les vrais indépendance papa Simoki Mbango tapesa biso. Calamité bima ba clip des gens ici de ça là ba clip
kala mingi te ezobima ya habite bim sa vérité to banga na biso te. Merci Zelana wome makamano ke ngatuni yango nante yo ezali omoni bilo sa babinga ngo na sa obanga na mi bimisa misa kwa tuna nga so elote na mi bimisa kimia Patrick Zala kimia zwa kimia ba pasteur ba na ba demo zwa kimia na kombo Yesu na kimia na kombo papa Simon ki ma kenga les dieux du Saint-Esprit so ye ezala belé tant déjà opposé moko et comme oya et comme obima et comme okende mais zwa pe kimia ça va kimia kitoko kimia tala mutazwi kimia yeyo ya tala be mission na ngai omoni afandi kimia bwe faut tout na muninga to yakina to zaki njunjunjunju comment yokoti okomi kimia Patrick Zwaki yo na tala be mission na ngate Zwaki te omo mikozo songa bo yozo zaka kimia te te tu na ba question tala titi na muninga te ya yeba oloba oloba momoni ke azwi kimia kimia po otuna enom te pesa no ipana aye biso bobimi aye biso pourquoi zaki kimia ya na lobi po mimiko izepana ngai tepe mimiko ipana oloba pe atita muninga na vani omoni mema oningisa makolo po déjà matai te zo matate et matate. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de cette émission. Nous avons compté déjà. Grâce à ça, on va pas ça. Nous avons pas ça. Il y a ma famille, il y a Nangai, il y a du Bosso, on a la 3e. Ok. Famille a combien d'enfants? 5. 5 enfants. Moi, c'est mon corps, mes balles 4. Ok. Papa et maman vivants? Ah oui. Papa Zalimbangu, maman Petroni. Baza ba Congo, Bangala, Balou. Tout ça, Bandunu Bambala. Bambala, ok. Merci beaucoup. Grâce, yo posa catholique, famille catholique. Non, nauta catholique, mais moi kala, na bina pe muchego na longwa. Base na église Bima. Pour na semi l'église Bima mingi. Mais oh papa Simon qui m'a sali petit potage. Catholique a bendie kotoyo à l'obelaye. Bima a bendie kotoyo à l'obelaye. Vraiment. Oh là là. Question absolue à Liboso et Zali. Avant tout coup, tu as tout sur la nabino bien grâce. Non, bah, on a nous a posé, on a la bémission. Papa Simon Kimbang au Bozolo Bela, ils en 1921. To Papa Simon Kimbang au Kiangani, on a bengaka Yemei. Papa Simon Kimbang il y a 1921 na ya 1918 na 51 en fait na ndinga lingala azalarate azaka moko eza lokola moto alati veste ya rouge na moto alati veste ya noir na ya vert soki na sepeli na lati veste ya rouge na lungoli kanga wana moto moko na lati veste ya vert kanga moto moko na lati veste ya pembe. Ça veut dire papa Simon Kimbangu ya 1921 yoana papa soki bato bayebate yoana papa Diangenda. Papa Diangenda yoana papa Simon Kimbangu nde kiangani. Asalaka bongo po nzoto na liboso ayaki ko sacrifier pour na biso. Nzoto na mibale ayaki ko enseigner biso papa Diangenda senande papa Simon Kimbangu kiangani. C'est yo nde ko kokisa bilaka. Yo benge mokonza bilaka dos papa Simon Kimbangu ya kala na ya sika azalaka te ido nzambe aza na ba moyen nyonso te ya kozala liongo aza donc Simon Kimbangu ya 1921. Est-ce que vous avez occasion de papa Simon Kimbangu kiangani? Oui, namona na centre solo là to solo na mais avant na mona to kutana na avant na koma na nzimela e wana nazaka na Bima nazaki na Braza po biso to na Braza to pe na Gabon to na Braza ba 7 ans devant pe na Gabon ba 3 ans devant du kuna na mona papa Simon Kimbangu kiangwana na yebi ete na kino somba biloko lia na kutana na mungali na tutana na papa mo ya munene boye tutala na mais na talie mais na mona ka bongo na kati na ngai tutele pour la deuxième fois ke ina e tango sko na yako kutana na makambo papa Simon Kimbangu ayo benga ngai na sale na yembela e ne to kutana na centre d'accueil. Tana omona ndesiko vision wana yo ya papa ngo atoto tutana na boisa yo a partir wana comme ko surveillance ko ba vision ko peso banzembo do makambe belé. Merci toi ba masolo bosolana papa Simon Kimbangu kianga ntango bokutana ki mais tika tozongi la Patrick to ba Patrick yo catholique olongo pété ozaka no catholique mais ozo saka makambo papa Simon Kimbangu
Pour l'année, nous avons un catholique, au Sokutana papa, ou y en a un cas, comme un cas, il y a un kamba, ou comme un ayo qui mbangiste. Maman, elle bosse dans le banane. Mon iba église nyonso. Ils ont la mokili oyo. Ils ont église à Kimbangu. Pour Kimbangu, il y a un Zambé molimo santo. Pourtant, abimelanga, aïsanga na za prophète. Abi na za Zambé. Même les catholiques. Aïsanga abi eseka nyonso. O bakumisaka tata mwana molimo santo. Nga Kimbangu na za wana. Les leçons le bic non na longwe église catholique. Na ke kimbangiste. La musique auto sala. Batu. Baloba wana ba kimbangiste. Baba ya baba yembe la nzambe la ba kimbangu. Yangwana toza na lolenge auto zaleli. Habito sa musala na lolenge auto zaleli. Esika oyo akuti biso. Biso nyonso moki mumba toza ba kimbangiste surtout biso nyonso ba congolais toza ba kimbangiste. Biso nyonso pour batebe baloba église kimbangiste da église kimbangu kaka. Non. L'église nyonso tout. Patrick toke na masolo papa Simon Kimbangu bobandine makamndenge ni nane nini ebandaki ndenge nini. Pona yonan beta non ya yotika ya grâce yo munamta beta o ya ye beta yo. Maman na pona ngai papa Simon Kimbangu na yebaka ete na yebaka yaka non prophète on babenga Kimbangu mingi surtout qui na paroisse na kwa masimani ba église ma Kimbangu za wana oleka o mona batiki ba papa go bozo seka Kimbangiste o na yebaka te que non un jour na kozala o naza lelo na défendre komba Kimbangu na yebate ngama mba Kimbangu na yeko yebango na 2018 makamba Kimbangu pina makamba Kimbangu na yeko yebango na nzela ya ba ndeko nanga na nzela ba ndeko nanga na orchestre ya biso o liboso na jet BBC leader na biso ye ayeba na papa Kimbangu abimilaka na Angola tango ye maba Kimbangu na Nzambe nganga na bamumo na wa Kimbangu na Nzambe Kimbangu na Nzambe nazo boya ngo Kimbangu na Nzambe Kimbangu na Nzambe Kimbangu na mona ye o ba bi prophète Nzambe to ba sango Kimbangu o azana nkamba no mona wana azana Nzambe ngapi Kimbangu azana nkamba me kombo na ye nebika Kimbangu mais eskaka na ebité eskaka na ebité mais et ça là na la pongi na la lipongi na loti papa Kimbangu kaka yona eskaka parce que aye ni lambani o aliputa to vanda bate belé na loba ndoto na ba émission nyonso to vanda kata lopang ba mama bate belé na we ranson na pesi na mbote l'idée we ranson to vandi na mundi papa koti na liputa papa Kimbangu ay azui cantine ye moko aketi na pompe atoke nga mai atelinga na douche ay azui eswema ay atelinga azui savon atelinga senga bi yaka okende osokola parce que biso tout vendre motal quand nous vendre motal non benga ne yo yaka okende osokola atelemi na ki na koti na kata douche na latena sengle mo ya pembe so na oyeba no tata sengle wa pembe na koti na sokoli to na soye atemi na porte libanda na siso soko na bimina sengle wana na maboko ya pembe na tiango na singa na pangusi pe mai na zusu senga pembe na lata bi abota bite zona sengle wa no olata ngabi ngali ngana senga pembe na senga no wa si muto to delene we ranso de zene abi papa soko na no moeza o pesa nga na lata habité et ça na pona ye zwa olata mama na biso ska yo o pesa o ilamba Nzambe mama binzambe o pesa ilamba olata yo o bude zongo olata ngabi Nzambe zongo na lati na sutiki boy na ndoto ngabi Simon Kimbangu o milanga pesa nga ba mai na soko na bonene na mona ka normal Simon Kimbangu bimeli nga na mona ka normal mais eloko ce que vraiment etinda kendo na nzima Kimbangu bimeli nga belé chaque jour eloko ma etinda lelo na ndimela ye na le kanza na kutena mama wazali alipasa mama prophétesse mama mpia na ebiete na monga fula parce que to koma
abelinga mwana yaka na ye boni na bien maman ah na message non oh maman message na loko e comme ça abi nzambe kiangani aisa simo imbangu te kiangani poni yo pour salela ye ah maman kiangani nzambe usu kiangani abi nzambe kiangani aponi yo po yo usalela ye kiangani ngonani aponi nga susu ngai na salela ye aisa abi banda e bandele mokili nzamba pona bino mystère boboyaka déjà puis bosala musala il faut bozonga okokisa musala wana abi est-ce que na famille na oyoka na bisola simo abi na tabi kende utuna papa abino ayi bisola bisola simo so ayi biso yango oyozonga pona sola nga vanda na monga funa venir tel ngabi ok kiangana poni nga na sele mo pe normal na zonga pe na ndako na komi na esi papa na kutena mutu mo ba esingo simo na famille to simo papa na biso makamwana na bino mama mo na yebiete papa bino ngo be so bi na famille so na temps o banda ko bomba batu po na kombo ya kimbangu na famille na biso to za pena simo ba bomba kai po na komba kimbangu masino ba koko ba beta masolo ba bomba kai atunga po ani na bino aisanga bomba aisanga na zonga pour expliquer ngai na zonga bi mama na mama expliquer ça bi il faut boya boko kisana mission bino nde bozawana nzambe alinga bobotama na famille ya mbangu comme ba mbangu na bia comme so ba mbangu papa so ali passa comme mbangu bia na famille no ba mbangu nzambe alinga ki bozonga na famille ya mbangu po boko kisa mission ya Simon ki mbangu mais mission na eza makasi eza pasi faut kanga mutema boko kisa na mission wana papa abetenga makambo ya Simon Kimbangu. Aïe c'est que non, tant azaka na 4 ans. Na mboka na bango na kenda pe na pai na mboka na bisongo na mona pe na banzete yango. Et ezaka ni bande na mboka tina suka mboka. Ba banzete na kake ebeta makasi ba écrit et bima na banzete wana Kimbangu mboka ekoti vraiment pitopale. Papa abina tana ko na esi abi nzambi mo abimi kombo na ye Kimbangu na ba 1958-59 ceux qui na tali na zongi na ki na 42 pays au Kimbangu après sa indépendance mingi eza na ba 58 ba 60 ba 59 bien bongo na zongi mais Laurent azera mutu na bi c'est moi Kimbangu kianga ni wana pe wana ba veste rien mieux kutu nandi makimbangu aliputa pour yena yoka ma miracle na ye mais on a mon aka akenkamba bo allié et mon ngina ba rien on ma mère rien et ça juste na ba message mon na mona à ta téléphone wana eza vraiment sacré makas non wana ba message na te na zongi na beli na donc ma lile ne peut so papa alingendi amekanga na beli na ki ma malile na salon to na photo ya papa Kimbangu kiangani to tchongo na salon to sala ma temple na salon na biso na ndako na chambre ya papa to tchana photo ya Kimbangu na tana ndenga bana ko kanisa Kimbangu aliputa to tchango kumna na kila beli malili na bitena kene na senga no Kimbangu ba bia za nzambe ya obimela ngalo wa nzambe na kina senga no na bonda no so no yo kabia na kina na chambre na tiki na sana kina chambre na ko bondela Kimbangu nzambe na ko bonda kuma eloko na mona ngalo ba ona be mission nyonso so ki otali photo et loba Kimbangu na photo a olobelanga Kimbangu na photo a olobelanga aisinga bi soki oza na posa nanga faut kinda na salon ngaka yoana ngai nde yoana ngande Kimbangu yoana na ye photo et loba yete que non na koma pas magi mo kianga ni kote na photo et loba na monongo photo ma na photo e fonga munoko e loba Kimbangu ye wana atiko lobi pe mingi photo bandolo bana langue photo e loba na lingala vangu za douce ils am rock non Laurent a na chambre hein
voix oyo elobelanga eza vraiment douce eza ko expliquer nga pour nazaki na ba doute mais voix nzambe soka nzambe aoloba miracle wana na mona ngote donc nzoto malili ndoto malili kama ndoto malili na tala oyo eza ndoto tango eloba bouger te okimi to telemi ka zoka ota photo ezo te na bouger te na kimité po ya libosoni na zaboye déjà nzambe atianga déjà grâce mo kati na nga oyo même ba mi na nga ba yebi nazaka na don moko makasi ya vision puis nazaka na don moko makasi ya guérison puis nazaka na don parole déjà na banda ko mona ko tona zala baninga muninga akoza na problème ayibe masa na problème mo masa to bondela nzamba osunga to bondi pe na moni solution na mutu akoza abela na petit frère azana na kosa mutu abela même na famille eza so mutu abela likamba ben ko benga no ya na bino na yi mama ko to abozinga abenga ngana mutu molimo na mutu milimo na famille mutu abela otebo pe na kikwiti iska na zalaka na bikamu na ngolu na ngate na ngolu papa simo kimbango nzamba sala na grâce na bondela babiga basenga na nga kuna sala église na kikwiti na province ya Kwilu na banonga on église te na c'est église ndeni babima yo ozana do ba pasanga binga na pasteur te na za évangéliste te mais na za simple moi na nzambe eloko sala pona sa maman aussi la foi et ça va bon même na Équateur na Équateur na église ya nzambe malamu eloko pe ekomelanga bala baisanga no il faut comme évangéliste moni grâce aux ana ngona banana nga pour une église catholique na comme une église musulmane na oyat na comme évangéliste non na za nga ni évangéliste ni pasteur te ezaka foi ezaka tinanga po photo elobi photo eloba est-ce que Bible ebisi biso nzambe batiaka statut mon côté pour nosambela ye nzambe bakenda kosambela na liboso ya eloko moko te mpo ayoka yo telemisa photo to statut to nini moboye mpo osambela est-ce que oyebi yango Bible elobi statut na ndenge nini kocréer eloko moko boye ndenge na ntango ya kala bakoko na biso ntango babimaka na Égypte makambo oyo babandaki kocréer na désert bacréer nyama moko boye oyo eza te bacréer ngombe bacréer eloko so bakomisa yango nzambe bacréer eloko oyo ekomi nzambe mais eza nzambe te mais photo wana eza ye moko nzambe lelo mama lete eza boye soki nalingi nayeba koko oyo aboti papa na nga taki nga namona ye te namona ye apartir photo oyo koko aboti papa na nga eza ye mais eza photo so na mutu na nzambe eza différent nzambe akobina so na mire Patrick, est-ce que Bible que tout le monde a comment Nzambe peut à vivre? Je vois qui m'a dit. Je vois qui m'a dit. Mutumote ako mumu na Nzambe à vivre. Ceux qui n'ont pas yo koko na biso Abraham aliaka na Nzambe. Koko na biso Abraham amona ka Nzambe. Mais vivre à kutu batembele. Koko na biso Abraham aliaka na Nzambe asokola na Nzambe makolo. Aisina mona mwasine sala soupe moko boye bien. Na mwasa sali soupe. Ati banzambe bale. Na simana ndi bapesa na prophétie ya mwana na yeke na mwasino ambota. Mwana mobile. C'est ça que moi c'est ce que j'ai au sentiment. Pardon. Oui. Abraham a mon Nzambe. Bible, pardon. Grâce à qui m'a. Grâce à qui m'a. Qui on a bien boyé peu au 16 de qui m'a. Pour envisager matara. Bible. Et lobby pesanga au Bible et lobby par rapport à solo zobeta. Bana tokina ya mamutu na plateau na ye. Okomi agité, yela ba omai. C'est la kimia et au matara. Bible et lobby nini par rapport ya batu oyo babimba Bible be ngoma ba nan. OK. Omoni na loba elo omona nu. Biso ne toza boye, nzambe kimbango. Asala biso grâce moko boye. Ngano mona nga boye. Na za makasi na ba historique moko amakamba kimbangiste oyo tapso na tanga ngote. Ndeko na ngana
Nzambe apese kimbangu apese grâce makasi na ma Bible. Pour ça oye na ba histoire na Bible. Na ba ma Bible. Nzambe apese don na makasi nga ba apesa nga grâce na makasi na ba historique na ma otamsu na yebite ezalate mena lo ba kam lo ba zo wapi. Ce qui n'a pas de Bible. Donc c'est pour que non question sont on répondre en bien été à répondre en ils allaient bien. C'est répondre aux onsinga. Loko ya yo moko mtopesi. Oui, nayebi non, je sais. La toni question na yango yo lobi ke Nzambe abimelaki. Po pas na oya yo. Ouais. Non, on a bis. C'est là pardon, Patrick. C'est là. Cause la charge na o pesa. Non. Yo obimise loko no Nzambe. Abimelaki Abraham. Isolana ozobeta. Na bande ko ba landa so bien. Ba prometaki ke na kozonga kana moi na ne oyo kaka na mo oyo zwakimia ko gas zwakimia yela ba mai ba mela s'il vous plaît kitsa biso de lengi faudrait que qui ni za makaka na silisa dossier oyo to ko to mususu te okosi santé ngande na diriger mission te c'est comme ça en fait donc na ko pe oloba ke mission Sylvia ouais aussi ça dossier yo ko aussi ça dossier te ke pour na sisa to ko ta mam ngande na diriger mission na ko oloba pe lelo et mission si na kana ma Nzambe pour la silisa te pour na ni ngai na zwakimia pas grâce zwakimia ko comprendre que voilà pour bande ko ba landa biso zwakimia yela ba mai ba mela te meli mai mingi voilà loko koki question na oyo moko tekte pardon zamba oyo kotaki ya neti bungi non na bungi te loko bungi to zonga pardon zela oyi ko gangeli ngolo bate ko na raison zwa kimia zamba oyo moko kotaki ozongi omoni ko teleme koti banjela mo ebele omoni ke moyo continuer aussi ko na ça tozo belela ndeko no o asakendaki opo ebite soki akomi abimi de na zamba aya ko récupérer yo mais lokola ye ayoki onante pour aya récupérer abimso akomiso pe place ya zali na moni ngana ye na zuyo na loboko na memi yokate na memi yoka na bimiso pe banda zamba te na vandi na peso ko ebonga ovanda poto solo la mama zamba. OK. Patrick tikana tuna yo na bungi na zamba na tina zaka te Patrick zana tuna msusu oh to continue nazo tuna ye Patrick tant papa Simon Kimbangu ami monisier pa na yo na boso photo alobelio ke kaka oza na salon kuna ezaka ngai ezana sambela kata na oyo ezana na salon réaction na tant telemaki ezaki nozonga sur na salon ou comment po omoni eloko o malamu nono eza malamu na mama Nzambe eza no kotosa nono tant papa Simon Kimbangu o na mona ko aliputa kaka yi wana kiangani tant alobele nga bongo la vérité na rôle bateke na pona na ko kosa te po eza mama Nzambe nazonga ji suma titi na salon na bika yi wana mais na kidema titi na salon na fukami na sengi pardon. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pe